mobali abengisi ye to bayenzela moko na mobali bakomi awa ekoma mingi lere boboti bana mwasi siko azolinga te mobali azwa mbongo asimba mbongo wana ya bana oloba bana baza ya ngai nga mtu na mema bango na libumu 9 mois baza bana na ngai nalingaki na solola na baninga na nga basi muke po na likambo wana toyeba nano eloko moko moni mbongo ya bana wana ezala te ke ba rekompasaka mutu amemaki bana 9 mois na libumu te mbongo wana ezalaka pona kosunga koede mwana wana pona développement na ye lere par exemple akomi kokende ba classe boye ba kosombela ye ba far carte po amataka ba bis bomeka bokoka kosombela ye par exemple ba abonnement na ba bibliothèque boka kolukela ye peut-être ba cours ya récupération auto salaka après ba cours parce que ça la cher hein bola keli maître moko aya ko pese ba cours na ndaku epesaka ye ba argent de poche bosunga ke pona argent de poche po mwana azala ko se concentrer na ko bongisa avenir na ye yango mona ka ba pesa biso peut-être ba mbongo wana pona nini nazo bituna po ani epa mindele ebimisa problème te kake pa biso so mtu ayesi ko mona bazana bango bien na mobali mele ka ko mwana liboso 2e mois 3e mois ne comme problème ya mbongo mama azolinga suna mbongo ya bana te papa pe alobi oke o yanga pe ozwa te omona mama ye ko bwakela mobali libiloko libanda mobali akomi libanda en tout cas mbongo wana pona biso na ngine expliquer lo moko biloko wana eleka epa mindele mingi penza te bango bawela babolingo na bango bakabwani epa biso ndezala kaka alingaki abandozo ya mbongo nyonso ya bana ndenga na boyaki alingaki kosakapare na mbongo ya bana ndenga na boyaki nde toye kokabwana bandeko nanga mbongo wana ezalaka ya biso te ke tosombaka nango bakabelo tosombaka nango soki nini mobali ya mona yango te eza mbongo oyo ezali koparticipa na développement na bino po lere bozalaki 2 personnes yo na mobali na yo bozali na besoin mbongo peut-être na mbongo moko boye ebando sifir bino mundele siko akalikila bokomi na bana bokomi na mwana to bokomi na bana mibale misato na kati ya ndako il faut bosala tout po bana wana bazala po bosokipe na bana wana tu vois pona kosokipe na bango sikoyo bango bakobakisela bino salaire te poza salaire batia sikoma mbongo wana muke po mwana emema ye na ki banditisme te na kikuluna te akoka kozana na bambongo ya mike pona kosala ba besoin na ya mike yango moni bapesa mbongo wana pona kosunga bana mindele kutu ebele bazalaka basala boye omona na mbongo wana abimisa par exemple 20 € to 50 € chaque mois abwaka na compte ya mwana compte moko bloqué ya mwana jusqu'à ce que mwana na kokisa 18 ans na anniversaire na 18 omona bapesi ye compte na ye eza plein na mbongo siko biso penze ezala rare biso ezalaka so mbongo wana ye papa na mama bakomo welela yango mama alobi eza ya ye papa alobi eza ya famille ti omona ti okoma bango na kokabwana mama atikali ne femme seule mama atikali femme seule na bana pourquoi parce que toyeba ko gérer mingi nalobi ba couple nyonso te bolimbisanga bandeko nanga couple nyonso to mais mingi ezalaka na bato penzanga na solo na bango mingi eza bokabwani kaka pona likambo wana ya mbongo ya bana omona na pesa yo mbongo nanga to mona pe ba video ebele pona likambo yango mbongo wana bandeko nanga ezalaka ya kokotisa yango na makambo ya libala na bino te po eboma bino libala po mbongo wana mutu ekutanisa bino te mbongo wana mutu epesa bino bolingo te mbongo wana mutu epesa dote te mbongo wana mutu ebengisa mwasi to mobali na poto te siko ngana mitu na akoma mbongo wana ekoma kokabola mabala ekoma kopanza mabala olimbisa ngai pourquoi parce que tolingaka kosakapare nango mwasi alobi eza ya ye mobali eza ya ye mbongo wana ezalaka ya bana bandeko nango fongoli mwa compte moko boye bloqué ya bana bobandi kobwakela bango ndambo misusu na bozopesa bango po bafuta bakarte ya bango ba bibliothèque batike bango ba bibliothèque po bakende ba cinéma balata mwa keti ya bien lera okende classe po monika poso na biso soki pe ozolata bien te mona na pesa lokola mutu apasi makasi donc il faut force sombela bana ba biloko boki kolata po babima pe propre liboso abaninga et puis eloko ngo omoni siko na expliquer no po bokabwana te po eloko ane kabola bino te ezala nini bomoni mbongo wana mbongo ya bana bozwi mbongo wana ya bana bozwi mbongo wana ya bana boti yango na bozwi mbongo wana ya bana boti yango na ba programme na bino so bolingi boyokani yo na mobali to yo na mwasi na yo okay mbongo ya bana bandi ko ya to bando sala ndenge ni
Ce qui peut famille bokomi papa za na compte na maman za na compte na yango ebenda ka ba problème nyonso wana. Boza na compte moko familial. Compte na bino moko place bobimisa bambongo kofuta bandako, bambongo ya nini, bambongo akolia, mbongo place mbongo ya bana ekotaka ezala nde na compte moko boye, compte familial. Siko anapkati ya compte familial wana, soki mbongo ya bana par exemple ezoko ya kuna 200. Bino boza na compte na bino wana botia par exemple boza na ba 1500 na bino na kati. Boyebi ke deso ye likolo eza pona bana. Bo bandi siko ko kabola mbongo o 200 oyo mwana boye to bando pesa ye par semaine par exemple 10 euros. 10 euros par semaine. Et puis, voilà, par mois, 4 semaines, wana, et ça, le 42 euros. Si koyo, nambon ne, oyo, totikali par exemple, na 20 euros. To banda, ko sala na ngoni. Bo bandi ko boakele na compte na ye. Mais si koyo, ba mama na biso basalaka, mingi, bo limbisanga, ba mama mingi, ba africain to sala boyo mona siko mbongo wana ngana memaki mwana wana 5 mato mona ba video mama wana 9 mwana libumu mwana naza yanga so na lie mbongo eza mbongo ngai te mama eza mbongo ayo te eza mbongo ya famille mondele asala ngo pona ko récompenser mama wazo akizemite mondele atia mbongo wana eza juste pona ko aider famille ko s'en sortir parce que bozala ki ko sala ba calculer à 2 personnes salaire bakisa mite même bakisi mutu. Alors, l'État est bakisaka ndambo wana pona ke mwana wana akokana kozwa ba éducation ya bien, c'est-à-dire à quelle classe lata kapelo kwa baninga balataka azaka na argent de poche bofute la kae banini babenga ngoni bofute la kae ba abonnement ya transport na ye ya bus to ya bibliothèque akendaka ba vacances na baninga mbongo wana batia ngo pona bongo pona ko aider moninga po ya ko déranger bino na couple na bino ti mundele atia mbongo wana pona bongo. Alors ba mama to tika likambo po likambo wana eza ko boma mabala ebele lere pe papa omona ke mbongo wango yo komi ko sa capturer nango e komi ya yo papa o sala ni papa oloba okay na tikeli yo mbongo natikeli yo mbongo na banango yo moko s'occuper na bango. Par exemple, $100 wana bozwaka, 100 euros wana par exemple, to 200 euros wana ba pesa po na bana. Est-ce que mbongo wana o sombela mwana nango eloni ya malonga? Exacte? Bino skoto, biso mingi to sala sko moni mbongo wana nde komi mbongo ya ratio ya famille na Kinshasa. Chaque fin du mois so mbongo bana ekoti ale yo wana direct na MoneyGram okyo tindela ngo famille. Or, bano ba pese la kombongo wana ba comme ça 18 bazane lote parce que yo mbongo wango o comme ça mbongo a famille na yo l'été futaka yo po obota bana. Non. L'été futaka yo po obota bana te. L'état efutaka yo po obota bana te. L'état efutaka yo po na mwana wana akokana kozala po mwana wana lobby azali citoyen ya mboka oyo bovandi mwana wana lobby ako servir mboka wana yango l'état ezako participation ezako participer na éducation na développement ya mwana wana po lobby mwana wana ako servir mboka oyo bovandi. Alors mbongo ango okoki ko banda ko tindala ngo famille na yo etikalaki na Kinshasa wana basala na bango elo te bavandi bayebi ya yaza na poto azana mbongo alobi l'été pesa ka mbongo ya bana ponga na sina kende otala famille moko boye camarade nanga ya zaka na poto mama na bango azo expliquer ngai ndenge yekutu l'état ezo mikolo penza azo tindela biso eloko te o to yebi ke l'état pesa ka mbongo ndenge aboti bana kuna l'état pesa ka mbongo po aboti bana na poto ezalaka. Bon, na linge nanga okota na famille abatute. Aoki to fansa biso soki 2 mois yango atindela biso mbongo te. On to yebi ke l'état apesa ka mbongo po aboti bana kuna. L'état apesa mutu mbongo po aboti bana te pona ni. Ba pesa mbongo pona éducation ya bana wana po lobi baya kozala bakuluna. Bango balingi bakuluna na mboka na bango te. Baza bakuluna te po mwana wana abanda kosala ba activité nyoso oyo kotinda ye a se développer. Po lobby azala responsable po azala citoyen oyo azali kofuta ba taxe na kati ya mboka na bango ba participa kande na développement ya bana na biso na bandako na biso. Donc makambo epenza oyo ezali ko boma mabala mingi na communauté na biso ezali yango wana. Makambo ezo boma mabala na biso na communauté yango wana. De makambo ezo boma penza mabala na communauté na biso yango wana. Po mama akolinga alobi bapesi mbongo. Papa akoloba okay kende siko na mbongo na yo, tikala na mbongo na yo nga na kei. Parce que yo zwi mbongo wana batie libino par exemple babwaki libino 200 na compte. Po na compte ya bana. Yo zwi mbala moko 200 wana directement otindeli yo mama ngo na Congo, mama na yo na Congo.
Siko po bana bazo argent de poche ba komi kozonge su papa kolinga bongo te. Papa kolinga bongo te alobi yo mbongo bana ezali. Oh eza mbongo nanga bafutanga pona bota bana na ngai te ba mama. Eza po bota bana na bino te. Eza la po contribuer na ba dépense ya foyer na bino. Écoute ba parents baza mayele basala akotu ndenge ni ba bwakela bana bango. Ba bwakela ka bana bango mbongo na compte. Ba fongoli compte moko bloqué ba bwakela bana mbongo kuna. Et puis ndamwana etikali esungi bango pona ba organisation ya famille na bango. Alors, eloko etinda kasikoyo tokomi bloqué yango wana. Eloko etinda ka tokomi bloqué yango wana. Eloko etinda ka tokomi bloqué biso nyonso yango wana. Vous comprendre? Parce que to utiliza ka mbongo wana pona na nzelo oyo ba pesela yango te. Mobali pe azape muto olinga bongo te. To mona pe mobali mususu ezaka basi bango moko. To mona pe mobali mususu mbongo wana ya bana ekoya kana konti na bango me mwasi ya mona kango te. Yeso ki mbongo wana ekoti pa akeko sana nango ba dépense na ye. Akio bima nango amerine ba masanga na ye abimi na ye na ba bar. Akio melala pardon nango masanga. Alors mwasi siko a se retrouver bana bazo senge su na mbongo ka mukio ya za nango wana ya misala mikio ya sala to ya o pesa ka ya kolia bana sibo senge su ba argent de poche na mbongo wana yango komona ekomaka ba discussion na famille ti omona ba yeko kabwana mama atike na bana papa akei parce que dialogue ezate dès le début avant que tout le monde abima mwana zana libomo papa mama ayaki na yebi ndenge awezalate yo vanda wa deja kala oyebi se madame place ya oye awezala aboye. Lero tokobota bakobando pesa biso mbongo. Bon, eloko eleki dialogue. Eloko eleki dialogue ezate. Mama bakobando pesa biso mbongo soki mwana botami po ba pesa mbongo ya mwana. Mbongo wana eza ya ko féliciter yo te po boti mwana te. Eza ya ko faire avancer mwana wana na kati ya na développement na ye. Eza ya ko aider biso po mwana wana azala bien éduqué, asala ba classe na ye. Ala takape bien, akendaka pe na ba bibliothèque, akendaka pe kotala ba film na ba théâtre pour développer mutu na ye, pour lobby akoma vrai citoyen ya mboko a servi mboko. De mbongo wana eza ni ya yote ni ya ngate. Eloko wana il faut bo fandi penza na mesa bo solo li yango. Soki bo solo la yango te, bo fandi penza na table bo solo la. Soki bo fandi te bo solo la yango te. Omoni ke bozo lekisa tampamba. Soki bo solo la likambo yango te. Sikoyo, boye bandeni. Pardon, moi so na ye akoye bandengini to mobali wana ye akoye bandengini. Soki bo fandi te bozo sola. Yo moto oza deja oyebi likambo yango. Ata soki boyebi no nyonso nzela moko. Boye batu babetela bino masolo so boti ba pesa mbongo bana. Bo fandi sur table, dialogue eloko eleki dialogue ezate. Ke mabale bele ezokufa kaka likolo ya mbongo wana ya bana. Mbongo wana eboma mabala ya mindele te bomaka ya biso pourquoi? Parce que to dialogue akate. Moi si ayebite na kine kuna baloba mbongo wana ke bafuta ba para bafuta muto ya boti mwana. Batu akine bele bayebeli yango bongo ke na bapesa mbongo wana pona kofuta mama na 9 mwana memaki mwana libomu. Bafuta yango pona 9 mwana libomu te. Bafuta yango pona développement ya mwana wana boboti. Pona ba charge oyo bakisa mina famille na bino. Ole bo banda ko iba bo banda ko sala makambo mabe. Alba bakisa bino mwa mbongo muke po esunga ka bino pona ba charge ba dépense ya mwana o boboti. Tina mbongo wana yango wana. Alors, donc etika ko boma mabala na ba congolais belé na poto awa. Ezaka ba congolais bango moko te ba africain en général. Etika ko boma mabala na biso ba mbongo wana ya nini wana ba pesa ka wana. E ba kindergarten wana. Kindergeld wana ebo mama balate. Ezalaka te kindergeld po na yo po memaki mwana 9 mwana libomu te, mais eza babengi yango kindergeld. Donc mbongo ya mwana. Mbongo ya mwana elakisi nini? Ezate ke mbongo ya momemizemi te. Bakomi wana kombo ya mbongo ya momemizemi te, bakomi yango mbongo ya mwana kindergeld. Donc eza mbongo ya mwana. Mwana wana nde fa profiter nango. Yo ko bando tinda ngo na mboka na bino te, mobali pe kolinga bongo te, ebandi makelele ebandaka wana ti omona ti libale ko kufa, mama atikali moko na bana, c'est quoi comme na problème moya ke asala musala ezate parce que ozona muto utikela mwana wana poto te. Omona yo beti na 15 20 ans na poto awa, osala même ata nini formation moko te parce que ozala ki na tante ya ko sala ngo, ozana ata osala ngo te, otika na bana yo moko papa kenda. Mais soki bozami bale na ndako boyoka na
papa yo zonga na 14 comme ça ngana okota bakuru ya 15 tout ça donc bozo programme makam na bino mais kaka ezalaka soki mbongo wana ye mabale ekufi ba mama na mitu na bino boloba ba pesa bino mbongo wana po bomema bazemi 9 mois pona sina yo kango na YouTube plusieurs fois zemi wana ya 9 mois mema wana eza lokola bank papa ke atie mbongo na ye na bank sikoyo bakofuta nde bank mbongo po atie mbongo kuna to bakofuta mukolo mbongo yo za lokola banke papa ye atie mwana na kati ya libumu na yo siko yo komi bafuta yo sundeni po soki mutu akofuta mazali e ki ozalande papa et puis yo papa soki mutu akofuta mazali fo ki ozalande mama soki eza mbongo ya bino mibale ya bino pete eza mbongo ya mwana ya développement ya mwana na bino wana o boboti vraiment esalaka pasi mingi ke batu ebele penza bakoma ba femme seule juste soki otala ezalaka pona mbongo wana et puis ezala mingi kaka pona biso mingi esale maka pona biso ba Afrique mindele penza bango bakufila na bango ka bolingo na bango soki amoni ke mobala azolinga lisusu te bakabwani to mwasi pe azolinga mobala lisusu te bakabwani mais oyo ya ke oyo ya biso ndenge ezalaka pona mbongo bolingo ezali meka pona mbongo ya bana wana libale ekufi ezala mingi pa mindele te donc il faut to sala attention il faut to sololaka muto ayesika yebi ne problème wana te azala mwasi azala mobali oyebisi papa to mama oye awa mebeko ezala boy moleo to bota mwana na biso mwana wana mbongo akobanda kozwa eza mbongo pona ya kofaire développer mutu na ye ya kotangisa ye ya kolakisa ye kolakisa makambo ndenge ezalaka awa komema ye na bacours banini kofaire développer ka mutu ya mwana ndenge ezalaka sombele ba jouer babilo wa mike wana oyo déranger budget na biso tozalaki nango liboso te olie boka bwana po na mbongo wana donc soki bo dialogaka donc dialogue fo ezala soki dialogue eza makasi ba femme selo toza na bango ebele ombele bazate to meka ko dialogue na mibali na biso na bandako to na basi na biso na bandako surtout pona biso ba africain mingi ezalaka likambo ya mbongo ezala tabu likambo ya mbongo omona ato sololaka yango te siko bokozwa solution ndenge so bosololaka yango te likambo nyonso bomoni eza munene botiaka yango kana chou plat de bokangi obaloba na France na tiroir bofongoli tiroir botie makambo yango bokangi or likambo yango soki bosololi yango so bosololi yango ekonyokola bino te parce que boko lukela yango solution po likambo nyonso eza solution soki bato bafandeli yango sur même table et puis baosolola mais biso sikoyo eza makambo ya mbongo oyo bobwaki yango na te wana basola te wana tabu wana sikoyo bokomi baafricain toza baafricain mais lere sikoyo boosa badivorce oyo ekomi ebele oyo 3/4 ya bamariage nyonso eza divorce bamama batikali na bana bango moko na bandako boyeba te ke boza baafricain bokosala biloko wana te donc il faut dialoguer ezala makambo ya mbongo likambo moko te oyo bato basololaka te na foyer eza te likambo moko te na foyer bato basolola likambo nyonso soki bozosola de tout ou de rien bobandozwa baproblème mpenza makasi te donc il faut to sololaka il faut to yekola kosolola na mibali na biso na basi na biso na bana na biso po soki tozosolola te ozala pasi po to avancer ekozala vraiment pasi po to avancer pardon bolimbisanga ekozala pasi po to avancer donc to sololaka eloko amuke conseil na nge na pesa wana basi ebele bakoma ba femme sele to longola bilo to sala tout to banda ko dialogue na mbali na biso to na basi na biso surtout na zone cité pona likambo ya mbongo ya bana wana ezoboma mabale ebele to sololaka surtout batabu ezalaka te ke oyo eza tabu to ke lobela yango te oyo balobaka yango na foyer te eza tabu toza ba africain non kota ba africain ezotinda basi bazotika lebele mibali bakei alors to sololaka likambo yango na famille bandeko boto sololaka yango et puis ba mama mingi na oloba na ba mama na ngaponga charité bien ordonnée commence par so menga na za mama na yebi pourquoi na zoloba yango mingi biso ba mama mbongo wana ezalaka bafuta biso te poto memakize te bafuta mbongo wana pona développement ya famille mobimba ya mwana wana po azala charge te makasi te azala charge makasi te pona ko épargner bino na ba charge mingi oya bozaki na dépense na bino bozali na budget na bino ya 2 personnes bokomi 3 po mwana mtusu abakse bokomi 4 to mwana mtusu bokomi na 3 bana donc pona ko soulager bino mukende leta apesa mbongo wana po na développement ka ya bana ngo eza mbongo otinda na mboka te donc loko amuke na ngena partager na bino wana to sololaka to partageaka to sololaka to dialogaka et puis to salaka tout to salaka vraiment tout
mbongo wana ba pesa ka biso to utilisaka ngo juste pour na bana pour na développement bango soki ozo bwa kela ke 20 euros chaque mois na compte na ye mama calculer yo moko après 18 ans oza na mbongo combien mwana na ko bima fazer te mwana na ko telengana te mwana na oza na mbongo osala formation na ye to ya bien to aza na mbongo ya ko kende université et puis azolata lokwa baninga oza complexité po aza na mwa compte na eza na mwa mbongo à partir ya 18 ans bana bazala ka ba exigeant de mbongo ane yaka pona bongo eza pona somba ba kabelo te pona osesa ba muziki te e komi mbongo no bwaka na muziki po anini e komi kuna ndeni neza mbongo anda omona siko déstabiliser foyer mobimba parce que mbongo oyo bobande ko bijo bando sa pona 2 personnes bokomi sala ngo siko pona 4 personnes mundela za zo bate mto bakisa ki mbongo wana ya bana eza pona ko stabiliser budget na bino donc eza mbongo bwaka na muziki te eza mbongo tinda ba parents na kishasa te ke po ba pesa ka merci po bota bana mama nana wa ebisi bon balingi nde bavayo bazana bamboka na bango te mbongo wana esungaka biso po esungaka pe ba bidji na yo tozalaki nango po tobakisi bana ezalaka po na bongo. En tout cas merci beaucoup ba mama na ngai soki ya commenter ezali bo commenter kofinga te bolimbisa vraiment soki na lobi mabe ezalaki juste po topesa na ba conseil muke il faut dialoguer puis mbongo wana ezalaka ya mama te po mukolo mwana kutu eza papa po mwasi okiosa no 1000 ofandi yo moko obota pete soki ezala bongo mbele même mari kutu mtu abota Yesu nani azalaki couvre na Saint-Esprit anja yaki nde a se retrouver ba moko akomi na zemi donc il faut qu'il se passe quelque chose des clics il faut ezala des clics wana euta ipa mobali na yo papa ya bana wana mukolo mbongo wana mukolo mbongo te donc mbongo eza ya bana na bino donc mukolo zemi wana ye mutu déclic nde faut ute pa na ye donc ba pesa ka yo mbongo te po yo za mama te ba pesa ka mbongo ba pesa mbongo po na développement ya mwana oboboti po na développement ya mwana bino nde ba pesa mbongo donc ba mbongo ngo to salela kango po na bana to boka ngo na muziki te po ezo boma mabala trop soki po tikali yo moko ata ba pesa mbongo wana okoka pete okokate omona siko okoti siko na social moko ya makasi komo vive na ndako ya social mbongo ya bana ezokokate po il faut tinda pe bato ya Kishasa boto eba biso moko toza ba nini toza par exemple toza la kana nini ya ba malheur na biso parfois toza ba hotera ba malheur na biso bato ya Kishasa otinda bango lelo otindela bango lobby bango ekosila ate bando senga kaka en tout cas muke nazaki na partager na bino yango wana bai ba mama na ngai bisika nyoso bozwami nzambe alola abatela bino moko na moko na ngolu ya nzambe tokutana na video musu